basale kira ba masoko poto sapa munok ma fiyo kebembe basale kira ba masoko poto sapa munok ma fiyo kebembe mamonga sela mwana nga yo bota na 12 ans sela mwana bino bana mno bakola ya libela pamba bino bana mno bakola ba via passe na facile na onyama mba suka taba lora chauffeur salito fia sans esprit nyama ba lalo parce ba mo bala malika wuti poto ya la ya kaso mninga bimi azongi ndaku yo ba kuna ba kato soki ba tsot pona tentira pa ba sa no tour de contrôle na finga malika te pona problème ngate na finga o lora chou na koti comme on est pour un peu exemple marambo ele kaki yo taba fi ba la ba pona tentira $10 ça ta mbongo wata na mbongo yo sata suki tentira $10 apambo ana ngote ngane muto yo tela munoko yo vando zima soko no wana des autres soko liboma no tambola no wata ka santé sama kolo solo sama subo ya bo bi na ekolobe magali bembe no nyama yo lexenda kwa mama binoti yo lexenda kwa mama bino place no bo vanda reza wapi bino mona bino bo saka be mission ba terrasse mo comme so bo sala biso na plaisir o sala mission kata ndaku na no place bo utaka. Moi, je suis fière de ma maison. Elle a saïté sa propre. Elle a et abi magali bongi sandaku yo. Niama mukala papa ma fils sans esprit niama ba simia liboko ba ke sika ba teka tipo yo mutu ba ke ba kota na chambre ba matio ba solo maramio so ba personne mo ba pesa ne mutu ayaki na yo ba pesa ba $10. Tellement nga fait ba 2000 francs ba 3000 francs niama. Yo ka saso yo ke na Dubai nga ke na Dubai ndie sa ke ko kanisa biso. Obitala te depuis ngana yeba no mitala te que no niveau na ngate yo tela nga fio yo Dubai ola na dera bino bola na ba dera na Dubai bola la place ngana la on les capé de mission par le babé comme magali yo est-ce que toi tu as du cran d'abord? Est-ce que toi tu peux parler de Magali Kongolo, toi, le rachou de merde, une fille boy, ma soko solo niama. A bota na hacha 12 ans, pendant qu'il numba na 10 ans, yo imbécile. Aye babi, Magali, nako finga bino makasi, boye binga bia, nako finga bino makasi. Nga so meki na mwana nga na finga tina batata nono ke tina bantrai, kamut na finga te ya mwana yo. Nga to finga lo fingi mwana nga binga na finga mwana te, parce que nga na mama na ebi passe a bota. Tela nga fia bota na maître o ba fia bota ba maître ba me mama bende ba kulu na mosa ba kulu na nyama muta tokoto ya ba tsero masanga ya ba tsero bute mo masanga kwa mesa ba lelo nyama mbesi liyo bandela sumba sima se miso me ko finga ngana mona banda kuna binoti ngalo ba kana batinzela bosa be miso ka banzela toma banda kuna binoti tela nga fia kule kubuka wa suka na kubuka banda mokile banda na mona note fia kubuka lokwa ya te lo racho za kubuka ya liwa ya mabena ninga kindoki. En plus de cela, li kola maramios ozwa kate zozo numéro 0 zozo yo makolo kilo. Nde bozana pozo mo ozo mbala peso $20 feza mobala na li camarade na la na yo. Yo ndo kende pas mobala malika blanc so brandi so ndo kende pas na it. Na bimisa ba secret. Tela nga fio nyama liko kilo nyama salita mwasa mona mibali te palpiter so moni mobali mibali nyot so moni ka mibala pumbuka panzana komo panzana ka yemo yo tela nga fio azwa katoliko kilo tala nga magali na pumbwa mobali te na palpita mibali te ngo mona nga na ba milliers na bina salite boke na nga na kenate. Moi, je suis une fille de la ville. Moi, je fréquente le haut milieu. Je fréquente un milieu CT. Donc, je suis moi, yo, Laura Chou. Moi, je suis Laura Chou. Je suis salité du soko, du soko, tangama, il fait ça, soubanambe, yo. Yo, Laura Chou. Ovani na yo sentiment finga ngala mona Laura Chou ngana finga mwana na ote. Moninga mwana ngando fingi. Na finga mwana parce que moi je suis une mère. Moninga na kenap na sam na 9 mois ya mabota. Na sam na 9 mois na bota mwana ngana âge à maturité. Na bota mwana ngana âge le na répond na bonsoir te bande ko na ngana kenanu. Na bota mwana ngana âge à maturité s'il vous plaît na bota mwana ngana âge à 27 ans. Le long na 28 ans.
Partagez la vidéo, tu partager nos vidéos. Tu partager nos vidéos. Nabata moi on a âge il y a 28 ans et 27 ans. Léon a 28 ans. Nabota moi on a âge à puberté te quoi yo Laura Chou ndumba ya papa mbanda lié sa famille on a âge à 12 ans moi ma teka masoko na 12 ans yo. Ta fio mutu muneno yo. Telanga fio ya mutu muneno ya kizengo Laura Chou dernière de bazozonyo sur internet fia li babelo kwa yo azate Laura Chou ebembeno nyamo kufa zoba fio. Wali bomma na mutu no. Olangwe tabe Laura Chou yo komata talon na ngata fio ya zozo azwara te o. C'était plutôt pour ça bosso. Ta fio ya zozo azwara te likolo kilo na mibali azwara te fio malinga mibala ba mettre ba mapeka solo yo. Yeso mona na mibala ba mapeka solo ka mibali na ba mettre ba kino yo nyama imbécile. Tabe Laura Chou nyama liba soko des autres ma soko liboma nyama. Fia ba soko des autres nyama nzoto liboma azwaka mobali nyonso azwaka na sa kuti ta ba fio ba kino la ba pona ba Castello. Oye na yo pe oloba pe komo na mbesi nyama ngake bongsa ndako Laura Chou la tsanda kwa mama na place yo vanda. Te pona ndi mapena goza mwasi la tsanda kuna ibino place bo vanda. Yo vanda wapi Laura Chou? Yo fanda wapi? Nganda kuna ngeza salité za propre na l'accent avec beaucoup de respect, avec beaucoup de fierté. Ezala bikoko na olaki sayango. Na bamba mwana nga te pona complexité. Mwana nga akitoko, mwana nga na santa sangate, mwana nga pena bébé. Tala nga Laura Chou fio ali linzanzo mutu munene o nyama imbécile yo. On tient mon nom, yo bala maliko quoi faire ou utaka poto ayaka no bima to ba fio bo sangisa bino bo sangisa mi piko yo nyama. Yo Laura Chou liboma. Ta fio ba ola la pa le boga ozoe na kata couloir ya ninyo. Place les boga a répéta no répéta naissance Barcelone. Bon là là kuna kasa ba toilette nyama fiesta masuba nyama. Basale kira ba masoko poto sa munako ma fio kebe imbécile na onyama mbasuka. Taba Laura Chou fait salito, fait sans esprit nyama. Bon là là parce que mo bala malika wuti poto ya la ya kaso mninga bimi azongi ndaku yo ba kuna ba kato so ba tsot pona tentira pa ba sa no tour de contrôle. Na finga malika te pona problème na te na finga o Laura Chou. Na koti comme on est pour un peu exemple marambo ele kaki. Yo. Taba fi ba la ba pona tentira $10 ça ta mbongo. Wata na mbongo yo sata suki tentira $10 apambo ana ngote. Ngane muto yo tela munoko yo vando zima soko no wana des autres soko liboma no tambola no wata kasonte sama kolo solo sama subo ya bo bi na ekolobe magale bembe no nyama yo lexenda kwa mama binoti. Yo lexenda kwa mama bino place no bo vanda reza wapi. Bina mona bino bo saka be mission ba terrasse. Mukomso bo le bo sala biso na plaisir o sa mission kata ndaku na no place bo utaka. Moi, je suis fière de ma maison. Elle a saité sa propre. Elle a et abi magali bongi sandaku yo. Nyama mukala papa ma fils sans esprit nyama ba simia liboko ba ke sika ba teka tipo ba yo mutu ba ke ba kota na chambre ba matio ba solo makamio so ba personne ba pesa ne mutu ayaki na yo ba pesa ba $10. Tellement nga fait ba 2000 francs ba 3000 francs nyama. Yo ka saso yo ke na Dubai nga ke na Dubai ndie sake ko kanisa biso. Obitala ate depuis ngana yeba no mitala ate que no niveau na ngate yo. Tela nga fio yo. OK Dubai ola na dera. Bino bola na ba dera na Dubai. Bola la place ngana la ka. On les capé de mission par le babé comme Magali. Yo est-ce que toi tu as du cran d'abord? Est-ce que toi tu peux parler de Magali Kongolo, toi, Laura Chou de merde, une fille boy, ma soko solo nyama. A bota na acha 12 ans, bana ki numba na 10 ans, yo imbécile. Aye babi, Magali, nako finga bino makasi, boye binga bia, nako finga bino makasi. Ngaso meki na mwana ngana finga tina batata nono ke tina bantrai kamut na finga te ya mwana yo. Ngato finga lo fingi mwana nganga binga na finga mwana te parce que ngana mama na ebi passe au bota.
telanga fia bota na maître o ba fia bota ba maître ba mama bende ba kuluna mosa ba kuluna nyama muta tokoto ya ba tsero masanga ya ba tsero bute mo masanga ko amesa ba lelo nyama mbesi liyo bandela sumba sima se miso me ko finga ngana mona banda kuna binosi ngalo ba kana batinzela bosa be miso ka banzela toma banda kuna binosi telanga fia kule kubuka wasuka na kubuka bana mokile bana na mona note fia kubuka lokwa ya te lo rachoza kubuka ya liwa ya mabena ninga kindoki en plus de cela likola marmeuse ozwa kate zozo numéro 0 zozo yo makolo kilo ndebo zana pozo mo ozo mbala peso $20 feza mobala na leli camarade na la na yo yo ndo kende pas mobala malika blanc so brandi so ndo kende pas na it na bimisa ba secret telanga fio nyama liko kilo nyama salita mwasa mona mibali te palpiter so moni mobali mibali nyot so monika mibala pumbuka panzana ngomo panzana ka yemo yo telanga fio azwa katoliko kilo tala nga magali na pumbwa mobali te na palpita mibali te ngobo mona ngana ba milliers na bina salite boke na ngana kenate. Moi, je suis une fille de la ville. Moi, je fréquente le haut milieu. Je fréquente un milieu CT. Donc, je suis moi, je suis moi, yo. Maman, c'est la moi, je suis botan na 12 ans, c'est la moi. Bino madame, nous va connaître la libé la pamba. Bino madame, nous va connaître la passe. Bonjour, fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon, ya Elengiakomba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyoso Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ama danger donc ba samta lo la zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyoso Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ama danger donc ba samta lo la zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.